je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle Maboko Yanzambe. Qui a dit que je m'appelle champion local et toujours nous voulons savoir si à cancel la chaîne qui ne rate jamais. Makamu ezo kendeka muke na sebino ke noto zo matsabe escalier le lolo poto na lingala to sangisi yango pona on est dans l'Europe quoi. On est dans l'Europe. Nanya lobaki a cancel na poto kuna bazolanda biso te ya bango suka na Congo mais biso kendeka timikili ya poto. Les autres baki to kende na Europe to solo la délégué moko ya maître moko o akoki kanda mabelo bi bato bazo bangana bien te na bana ko expliquer bango nga bien et bongo na bana ko côté la bango moko tina parler bientôt là nzungu ma famille bomo na simana ngai et ko tonda pona bakatia 100% congolais ba o ba évoluer kana poto ba bazo ya ko beta ya sakanate. Je m'appelle toujours Maboko Yanzambe. Tokutani bongo na maître Bamboleo Megaman. Bamboleo Megaman, champion par équipe Nairobi. Bonjour délégué Mokoya Bamboleo Megaman. S'il vous plaît monsieur, bonjour. Bonjour monsieur les journalistes et merci pour l'invitation. Et puis merci à tous les téléspectateurs Bazolanda Bissokwa. Ouais, monsieur le délégué, s'il vous plaît, tu as ba combo na yo et puis population ba combo na yo pour ba vraiment que non oye ya solo. Naza Justin Kabea, délégué, il y a un digne d'un fils de ce pays qui évolue en France au nom de Moussongela Rachidi Mamboleo, communément appelé Megaman pour le fan. Bino moko bozoyo ka Moussongela Rachidi Bamboleo mengana ngabo basansuka Megaman. Megaman. Atindi mutu aya kolobela pona vina ye boye bazo évoluer ndeni pona tanga koya ezala te ki waya kite mena esi bino ke abeta pe déjà na kini avant kende poto abeta ki belé ne atela bi na kini kuna mbangale ki mingi loko mbangale ki ngana oke kuna na sema oke naza nani yango atinda ki mutu ne aya ko expliquer biso beto e baye aza nani auti wapi abeta combien to kende malema mais to wana kolakisa ke to wana tuna ke tape moko explication malembe manager na minute yo na yambolo kwa manager parce que yo na to manager vraiment Bamboleo awa na ebité maître Bamboleo à quel poto depuis quand Megaman ça fait un bail, il a évolué dans poto plus de 10 ans yango yo azali kuna il n'est pas un électron libre ou ta du hasard hasard na origine hasard na origine azali mwana ya moko tata na azali tokolobela tata na ye club out na matongi kakao tata na azali maître Kasavubwa tokolobela ye mais maître bete so ngoli solo ngomba modo azali na Kasavubwa arrivé na club ni na Kasavubwa et puis besaki ndenge nini akotana kuna akoma kuna wata komikuna Abima et pas ya maître Kasavubu Luindula na Mboka Sika club amical Mboka Sika na Matonge on dit tonja quoi maître Kasa maître nanga ya tongo ya yango di maître Kasa na sepesi ko ka maître Kasavubu Luindula balobi ke maître Bamboleo Megaman abima na club Kili ya Sika abima na mokili ya Sika bolimbisi parce que nazotanga pa na comprendre na ko sabinote abima na mokili ya Sika et bongo sikoyo manager na ebité est oiko betele biso nous parcours mobimba vraiment ya maître Megaman. Ok, merci beaucoup. Nabanda Obaebi catch, Obarandela tous les amateurs de la bonne catch. Quand on dit la bonne catch, c'est-à-dire la technicité, pas trop de grimaces. Maître Kassa, Bayebi, Kassavubu, tant que Abimi Kotoana, c'est un bon quoi. Donc Megaman Abimi Kotoana, Megaman tant a eu occasion de confronter l'Europe. Il a évolué en tant que professionnel. Il est lutteur professionnel, là où il vit, c'est-à-dire en France. Actuellement, il est champion par équipe.
à la BYWS et puis BWF de Bruxelles, Young Westring, style Belgium, Pro Wrestling. Ah, bon, par rapport toujours à parcours, tout continuer à parcours, il a fait le catch partout en Europe. En Europe, Mambalo a sali catch partout. Bino bozolo bakato oh qui a champion par équipe. Ceux qui bolobi ke ba congolais ba kokate bongo ya koma champion par équipe ndenge nini. A koma champion par équipe parce que a beta ki mindele tina suka ndenge balobaka na boy na kota commentaire belebe na lobi ke notre continuer ko ka parcours na e bongo to évoluer sous na ngai na commentaire na ngai ya champion local na sima a beta ki belé. Ouais, je disais tantôt dans le but qu'il a fait les catchs partout en Europe, il a sillonné toute l'Europe. Donc, on a la fédération, la fédération est belée. Hein? C'est vérifiable. L'autre dans mot qu'il y a vitesse, il y a Internet quoi. Donc, on a BYWS, on a BPWF, on a APC, on a FWFK, et on a ZK, et puis on a Arc-en-Ciel à Paris. Voilà, la fédération, il y a l'équipe et à Bundawana. Au moins, il hein? Les gens qui dépend de la fédération. La fédération, ils allaient belé. On attend qu'il allez-y comprendre. Il y a des fois les mots qui compliquent. C'est un peu ça, quoi. Donc, il a sillonné toute l'Europe, quoi. Tango qui va bien à cancel ya TVT mais à cancel o beta ba ma kofi na poto kuna bino o bolinga kula na chaîne na bino à cancel boye baka ke maître Megaman Bamboleo aleka na ba club tellement ébélé kuna na poto balobi kuna ba fédération za la kamwa boye ezanye ti biso a te no mutu moko ka anganza ma na fédération yeka nda kufa lobi na fédération yeka nde alamuka lobi na fédération bongo te toyi ba pe mayela baninga kwa ezala ke mutanga beti la fédération mususu abeti mais championnat ya Europe mobimba izalaka aza champion par équipe siko na ebité champion par équipe wana manager na ebité tolo bananu bien siko Megaman senti wana zwaki ezate peut-être que ndeko soma ndenge abat ba soma na wenza libulu. Bon sinon dans les prochaines occasions j'ai les images ici avec moi qui vont parler. Ouais. Donc champion par équipe Bundi, Penasuka, Nokonde Abeti et puis Bazu va pas se sentir. Donc il y a des détenteurs, il y a titre, il y a Europe, il y a Minito, il y a Gosambate. C'est un vrai sportif discipliné, c'est pas un bagarreur de la rue. Puisque le sport est la discipline. Pour moi, les hommes qui les bébés, qui les comme la Kuruna, pour manquer de discipline, les côtés trop. Encadrer le sport, le maître vous autorise à ce que mutumo ka bimi na lichette libanda lobe ya bambai na bash na yo mais biso to botam na bamboko to koli seria ba ve dingwe seria ba koko kelekele banani donc sport ezali discipline quoi donc c'est un peu ça sport ezali discipline bino moko boki sport ezali discipline na bwaka nani na bwaki honorable Denis Kambai wumela na yo bango balongwa yo ozonga na lobite ke na boyi mon pasteur Amosimba yo pona musala kitoko mais mon pasteur zona idéologie ya Denis Kambai ndenge abandai ko tambusa vraiment sport o ya Congo na elengi e bongo ngelo ko pesa kanda nakata mutema nanga eza pamba te soki nazolo ba Tabita Okako ayebisa ngana isebino ke ye asiliki mabe pona nini pamba te banda kaka Denis Kambai alongwa na ministère ya sport elala a cancel télévision za ponelo ba makambu ya solo soki na kosi boya ko démentir que sport ezo marché te na mboko yo. En tout cas naleli na ebité na continuer malobo sous sima pona na loba yango vraiment bien a cancel yaki aisibino ke soki olingi olande ba phone news nyonso ya kati botaka a cancel télévision chaque jeudi vendredi samedi dimanche lundi boko to ba phone news ya catch 100% catch congolais. Megaman alandaki biso na kati ya YouTube na biso ya FL Congo na kati ya YouTube ya FL Congo bona ba information nyonso ya kati za kuna na kati tango alande PC kanda biloba lobo bakati basaki na banda kuna bango babengaki kanse babengaki nous voulons savoir balobaki yangwana atindaki molobeli na ye aya kolobela so na yebite manager tango atindi oya kolobela est-ce que bakati ko balobi lobo ba TV ana Megaman obi
Yes ko pa na okaki atindoka oya ko pera parcours na to azoka bakanda moko boye ndeti ndela oya oluba. Non, azoka bakanda ebele pour catch baby. Ah, loba, ça la rien. Oui. Mandena faute to promouvoir catch. Mais belé na ba ceinture bazana ngwana megamana bi ceinture utaka nord. Ceinture utaka nord. Alors, bateau bana ba kisasa na ba ceinture na bango. Oye à son avis bon. A kochango un peu mois d'août, abi ba sangisa ba ceinture wana ba bongisela akokita mbo. Excuse. Viens dire lobby tozana non sur 100 catcheurs tozana 98 catcheurs bana ba ceinture. Mais fédération misara 4 ceintures. Ko ba ceinture musu c'est uta wapi? Ah ben reste à savoir yango do mona batouana il faut pas justifier ba ceinture na bango. Siko gametre ya lobby ni kuna Megaman. Non, Megaman adana kanda. Adana ba kanda lokola ba bendos, maître bendos. Nga maître bendos sambwe. Bendos zolo bebele Megaman ana kanda na yo. Aboya bokutana. Lokamba sibolite. Ah. Nebe. Ah sibolite. Nga ah sibolite bozolo ba trop don bogar. Bozolo ba ebele. Don bagar, zanga mona bongisa don bagar. Don bagar, po tanga do ebisanga yango don bagar. Abi lobela yango pena bana kini bayoka kwa. Donc maître bendos bongama, sibolite bongama, don bagar bongama. Oyo po mono za na ceinture na eza en bon et difforme. Bongisa ka ceinture na yo yaka beta longande kwa. Ah ngai na sambwe na nga makambo nga na kokata ngo te makambo yo nga na lingo kata te pamba te Megaman alobi ba ceinture na bino wana oyo champion dingo baki ya wenza libulu na lobi ka malembe ya wenza libulu alobaki ya wenza libulu Megaman ta confirmer que oyo ba ceinture utaka na poto na griffe mais ya bino ezanga griffe yaza na oyo ezana griffe ndenge na mona ki la reine Shakira la ye na griffe ye dingo kuta taka ya kolobela te po biso to mona ka nde ba pesa ka yango e bongo ya bino e utaka wapi viens nga sibolite lokamba immeuble Megaman abi yo immeuble wana yesiko azaba immeuble engai na ebite mutema pasi na lela tona loba atiki sport ezaki ndeni non ba okuna na poto na système soka mutakomi kuna taza ki catcher soka komi kuna abundi mwa detro fo bete makofi atiki nae. Non, bon, moni ba mususu ba ki sport peut-être na prouvé pour ba beta nga na ba yanki na quartier. Et puis ba mususu sport est à la vocation. Au moins aujourd'hui nous, ngana vandi libosona, on fait le management ya catch, ya maître bendos Megaman. Moi je me rappelle les champions, les Coco, ya ba catcher ya bana ebele, les champions Kelekele que je salue en passant qui est souffrant. Naba 82, 83, 84. Excuse manager. Au miselo mo bo na bo sana kina pesa message oyo. Na zote la minopa image wana bo mona image mo mukena na tena se ya écran na ngai o wana ala champion Kelekele oyo abunda mingi asimba bakacher ebele vraiment. Nde bo bozo mona image wana azana kati ya hôpital aza gravement. Ba tu ya mikila poto bakacher bazana mikila poto nde batinde so image to baki to lekisa yango. To pesa message que bakacher ya Congo, bakacher ya Kin, bakacher ya Braza, bosa la mwe loko, bino yosu boyebi kote champion Kelekele azali, eza yango ya bomba te boyeba na kada ya bandenge boyeba na ndenge na bino, to bokota ba réunion na bino. Champion Kelekele azobela grave, basala ki mwa geste moko mais esimbi kaka te. Ezo senga bota mwa 1 franc 2 francs. De façon qui est aidé de connaître champion oyo abunda mingi na Congo asala honneur ya Congo a voyager ba libanda mboka akimate azonga na Congo pona lokumu na biso ya Congo tant moninga zo bela boye bote maboko akomina no mobangete akukisina 80 90 te na musala oyo soki akufi lelo to bateke nzambe na bengeza pasi kozanga mbongo famille etaki mo ba mbongo mais esimbite ezo senga pe ndeko ya musala to tsalokola gouvernement na biso azota maboko te to senga ba catcher nyoso bosala réunion bota combien soki oyebi kote ya kotsa mbongo te benga biso na numéro oyo to kopesa bino directive nini bokotsa ba mbongo ekoma esika azali ba traiter champion na biso Kelekele. Merci beaucoup na message. Tant ba rappeler ngane na se rappeler ce que ba pesa nga message wana na loba na bino.
Merci journaliste Ndekolanga Francis. Pour revenir à la question, on a expliqué le parcours de Megaman, les différents styles. Il y a Lito, il y a Sali. Oui, oui. On a dit que monsieur a comme une poto, tu as bêté 2-3 fois, Hélène Makambo a comme une porte, il y a Bandoulé, Kolanda Bandouliste, tu as bêté à non sportif. D'abord, il faut que nous soyons par vocation. Tant que bêté à l'isolo, il y a champion Kelekele, Koko Kelekele, Megaman Moana. Megaman Moana, Bissot Holanda, Vewana, Ngaza na Kisangani, dans l'année 79, je suis resté à Kisangani jusqu'en 85. C'est le premier noir, le premier Congolais à remporter le titre de champion du monde. C'est une icône. Quand même, un peu il faut valoriser le modèle. Le responsable provincial, il y a un niveau de la ville de Kisangani. Botala makamba kelekele tous la télé lo azate tous ça la eba on est rebellé o eza dinara na emeto honoré vivant ba kachere Europe ya edi yo icône o tutika na c'est le monument vivant lobela yango eloko moko esale mapona kelekele. Et je disais Megaman bamboko na lobela ba Kisanga na zala kuna pour dire que quand ces vocation na banda bo mwana ba biso na ba Kisanga na ebite so batango ba vivant na ebite to anda na kitona. Bon, bah, il m'a catch, bah, il champion qui tourne en Kisangani, Rwanda, bah, Wawina, bah, Bericho, Chuma Chuma, on a bah, catchero, bah, niveau à Kisangani. Alors, par rapport à style, je dis que Megaman, le champion Megaman, dans le monde Yalit, il a pratiqué les différents styles Yalit dans le monde. D'abord, il est plusieurs fois champion de Kinshasa et de la RDC. En lutte olympique. Et puis la lutte gréco-romaine et la lutte libre olympique. Donc plusieurs fois champion de lutte Kaboubou. Bato Badana Kisanga les bébés Kaboubou et le konini. Bamsou ben au Kabobo, la lutte à la ceinture au kaka. Donc plusieurs fois. Ah, au boé bien au basimba na kaboé bozo bendana. Donc il a été 2 fois médaillé d'argent aux internationaux de y a Bac Hold. De Guimper, si c'est un mot français, ce qu'on a prononcé à Mabé. Donc on a médaillé international. Et puis on a Gwengamp en France. Et puis on a lutte écossais et la Brentons. Il a pris la 4e place des championnats d'Europe de lutte celtique. La lutte celtique a joué qui place on a 4e place à championnat il y a Europe et la lutte celtique on a Brest Arena en France et puis on a lutte Gouren lutte Gouren donc à la Beck Hold. Donc voilà un peu bateau bazana poto ba yebi makambo na zo solo là au pe balanda kamonda catch ba. Donc vous verrez que il a tout pratiqué en termes élites. Écossais, gréco-romain, Kaboubou, Nyonso, Asalika, c'est un sportif complet. Oui, mais c'est qui singai. Yo au salon no kutata sport moroté. Okeko ozi moi bore dingwe, oye mamoko pidi di de bando bina. Mais yo ka sport ebele mutasali. Yo ka bore ebele mutasali. Oyo soka simbingai, angaye mama fuidi Maître Bambolo Megaman Aza sportif, il peut-être Bokanisi, oh il a bis ses arrêtés à Moutaki mi bambi 2-3 jours, à qui a joué d'abord avait dit, Bama comique à cherté. Nagre, oui bon, on a mona oka na ba film ba wara, ne ba sala sala bloc on a mingi. Ya ko benda na bwe. Nzoka za ba Congolais ba sala ngo. Bon ase ba simbio oko buka na liketu. Sikoyo ezana kachere moko aleka na betape wana nyonso. Angai. Si boliti lokamba yo oluka problème. Na otanga nanga bendo te pona mulai na wana nyonso ba moni yango te. Abe abetoka double kilibi. Okufi ngai. Enga bata mbongo na mboko bozate. Botela bango deja mbongo libela po atanga obukana. Mwasi na ye akenda otala ke hôpital bien nzambe na ngai. Donc, nous allons dépendre de nos managers Azali. Donc, ceux qui ont CPP na combat au lobby que non, au préparation à combat au coup d'un manager, bo sur la makamala, banini, au kobenga, ne fils que la tantamba, mon pote boy na biso le bo. Non, n'enga qui nata. Bien avant yango déjà, il y a signé un contrat, ndebo signé un contrat et ça la biso paye bien.
soko binenga okuta manager te benga na numéro na biso misoto okuta nsabino nayi maître continue muke est-ce que tanga si ba sport na nyonso après akomozela yo bunda défi tonene non c'est comme je l'avais dit là nata ko citer ba fédération et pas oye à bundaka donc katinde boulot nayi adana makamna sa katinde job nayi katinde passion nayi katinde makamna na ba fédération na lobakwana mais asuika kawana te azali encadreur na club Nouveau Monde na Île-de-France depuis 5 ans donc vraiment au moins c'est pas peut-être n'importe comment te ndenge na lobaki awa ke sport et baby lelo petit moko abimaka kale bat na ponga bi akati machette mais abambanaka na club moko boy mundele d'abord yo moko ozali encadreur to instructeur oko mela masanga te na baro langwe ba po bako ozo encadrer bana mindele ozo encadrer bana mindele c'est pas n'importe qui donc adali encadreur na club on atangi wana na Île-de-France depuis 5 ans c'est un encadreur c'est un c'est donc et bon mutabo vraiment sakana yi mutabo yo sakana yi mais en panzote tout le te vedi na cotisation na rankinyo te mais vedi mutsoka a komi na la poto ye ba ki akomi bata muta poto tanga ko ya ko beta ba petit no sala bien te kota makambango vie kota makambango la reine Shakira mwasi ya tembe o ataka tembe partout pardon boko te bakatira so pona bendo sa okufa na boy na ngai immeuble Sony esi la bana matete baba na kotambola yi Sony na boy na ba problème maître tout monde qui devait vers fin oyo na ebité et bongo message nini ya solo ya Malonga oyo aisa ki o pesa biso pour ça na ebi que bientôt là azoya mais atika ta message moko te. OK merci message de Rosangate pour eza mabela bakoko nae tokotika te kache kende na kokufa ndenge eza lelo oyo biso tolobi na bamboka oyo na stade d'hiver Selemani Moja que son âme repose en paix batebele bele biso mona bango wana bagala catch ezaki na kata mboka oyo je sais pas ce qui parmi ba autorité ba do kamba catch ba initiative ezate mais tozong sa catch yango megamana baki tanga koya te deni kamba ezale ba initiative ba onde ba siko mbalo balala e bon tozana a besoin ba action tozana besoin ba action tozana besoin ba action puisque sport ezaka kabaliti. Apparemment, ministre Nabiso Excellence, avec tout le respect qu'on vous doit, il est trop balé que catch. Tala, champion du monde Nabiso Aouta, qui a livré bagarre récemment, parce qu'il aurait fallu que le chef de l'État, Félix Antoine Chilombo, a patronné Yango pour Bisotoye Baye, pour Mokile Baye, Biso dans sport. Oui, champion olympique, oui, Makabu. Mais le catch, donc c'est la Biso Bagala catch. Yango Megaman Mamboleo, na effort. Il y a bandeko na oyo balingi catch azo lancer appel peu pathétique na ba mécène à toute personne épris de charité et de bonne foi ya ko promouvoir encore catch na Congo projet zali ya ko créer penda ba école penda ya ba norme ya solo ya catch awa et puis dans les jours à venir na ba projet ndongo lobaki ke lilobatindi to kotendre pe na gouvernement. Pourquoi pas collaborer na bango na cadre ya ba formation ya ba policier ya ba militaire na biso. Vous savez dans le temps on a vu ba français ba outils ba do former na Kisanga na rive gauche on a benga ba commando de choc ba do apprendre ba karaté ba catch ba boxe on a de très bons boxeurs ici on a de très bons karatéka on a de très bons catcheurs. Alors voilà ba projet to koya nango na pourquoi to zo batna bana na biso moko ya mboka te ba entraîner yango wana puisque Megaman na ba titre azali na yango ils allaient à niveau standard international. Après avoir un projet liboso à réaliser, à créer école et formation et lutte avec Bastille Lyon surtout wana. Donc autant de remettre à biso na gouvernement. Pourquoi ne pas venir en consultant avec nos FRDC et la police na biso. Le projet ils allaient belé et au fil du temps, tout va s'exploser nango quoi. Maître Makambuna yoki epesinga pasi pe mawake. Koyoka ke no bazora ba mindele ba ko former mais na vrai boule ba policier on peut ba kimaka na bango oka pe pas kuluna ba telemi ba policier boa ki mundu ke bandimbangu mais contraire que formation na mindele ba pesa bango et bongo boni te soki bazui bana pe ya mboka oboke obeta mindele kuna ba ina ba sentir a PSP ida solo azu bande connaît oya ba bon bandi ko former pe gouvernement biso et pesi passer vie ngonga kuna na régie bazo salanga sini déjà maître atambote est-ce qu'il y a 3-4 personnes ça la biso bien en tout cas mbote na pesi na tous les catcheurs du Congo
hein, tout ba catcher ba technicien nyonso puisque catch to boite dans spectacle ba ngo vedi ba catcher ba technicien ba féticheur Théo yi to pesi mbote na ba catcher nyonso ba amateur ya catch ya solo catch ya kitoko na bino ba mécène au bolingaka sport to promouvoir discipline pour vraiment eza mako seria Denis Kambaye ezonga ki mais excellence à mon Simbayo vraiment pour oza ministre pour na yote pour na biso pour na population bozong serenga catch na kini kwa na pesimbo te na bana kini nyonso bana bandalungwa ekiri muchanga honorable Charline Bochana président de Marco pena yanga molongani Karine Mose molongani di Karine Mose ba pesio mbote tikana ba la papier mabanga pone sala nga bien Karine Mose ba pesio mbote lelo ne bandel ne boka mabanga te mena suka nazo bwaka oya koka kombo na ete seka sola ka kilo seki asola ka bien te na bandi ko bwaka malembe na bwaki nanu Jonas Maza na bwaki na Jonas Maza cameraman to tambola ki na eti na kati ya stade abanga kate bien carte de presse na poche eloko mo esala mate na bandi ko bwaka na bwaki grand maître Bambole Omega Man to soli makamuna lelo na ebisi bino ke aza parmi batu o ba soutenir na émission na niveau ya poto makasi na bwaka te pona nani na bwaki boye nani mwana mama ndanga ya solo bino botaka munoko ke bino bana mama ndanga ya solo mais na esi bino ke mwana mama ndanga ya solo izakande loma mwana mama ndanga ya solo na lobi boye Biche Etienne maître aza moko maître Biche Etienne soki otetembe tsa kombana ye akubeta oti na suka na bwaki boye mama anidiwa mama moko ya motema malamu mama anidiwa umela na yo pamba te Belamine Kamba azaka na sima na yo na bwaka te pa na bwaki Delka Tambwe lelo na baki na ko bwaka bele na suka po na bande na bwaka te na bwaki Delka Tambwe docteur nanga privé na bwaki lisusu phénomène homo trop fier la fille ya mama mwana moko ya mama na bango phénomène homo trop fier na bwaka te pona nini na bwaki Divine Kankala na bwaki yo na bwaki Diane Omoi Caleb Omatoko Génie Chota na bwaki bino libanga na bwaki Raymond Zola pona na sukisa na lobi boye honorable Denis Kambayi tikala bango balongwa kwa baibi bulote na lobi te ke mon pasteur a Mosimbayo na mwana na yo ya molimo na lobi te ke musala te mena bango kuna nde na ngambu wana baibi musala te atikala bango balongwa mais mon pasteur a Mosimbayo la na idéologie ya Denis Kambayi sport etomba manga na sportif te mais na lingaka boro fort kachi eza kindoki te kachi eza sport net ba sport nyoso nani eso ke bale ezaka na kisi te ebongo judo nyoso ezaka na kisi mais simba partout et ça la bien bongo na bwaki pasteur Brown Bomalika pasteur oya sala ke ba coup de tête ya ba tebele ezwanga ite pe ba David de bango esimba ngai te na bwaki Berger Etienne Bokopolo pona na suksa na bwaki mama Belamine Kamba motema ya ciao